nde naki ko comprendre tant mususu na koza la dauphin ya président Kabila na ndenge ke toyokaka na politiki ba équatorien na ba swahili bazala ba parenté na politique. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Pour ne s'abonner, c'est facile. Betuke bakaka kadiboku yae ngaido bika place ba mesonika abonner s'abonner ba fanatika papa maswaku batu balingaka ngai bokende ku s'abonner utale chaîne moko ba mesonika kubima wana ukeka kote ya coin wana ngaitala pala simoshi ba mesonika s'abonner ngeme ba kadiboku yae ngeme dobika place bara moko komi s'abonner ngaitala eloko moko bima kalukula ngunga lokola ngonga katoliki odobiki lisusu wana lingana facile na bina makololo e bandi awa na carte d'Afrique du Sud eza kosala soni pema wana ba congolais oyo bazali awa batema boma ba congolais baleki okotambola bisika nyonso ba congolais baza kopela kaka maboma tozoyeba te eza nini yango ba congolais babelaka maboma kaka boye bolanda. D'ici d'abord, on occupe cet exemple la biso toti Congo, nandenge tozaki le Congo nde to bande ko la Combo Afrique du Sud. To bando mona sokyo yawa quelque soit que vie est à la mieux revivre bien autant moi mi tout confin ma pas en danger. Mais au fur et à mesure tant to comme na mboka oyo, ba réalité to moniawa au kanti ndenge wa ki na Congo ko to bando vivre bien que ah comme ko souffrir plus. Il y a beaucoup de gens ba congolais ba étrangers surtout na mboka oyo bazola na ba parc. Ba parc donc par exemple la place mora bantete tout ça na banzelande zalaka au fur et à mesure misala bien zate muto sa musala ba pc par exemple 2000 rennes on appelle afutanda 1000 rennes eza $150. ya $150 $150 par exemple na Congo ya mbongo ebele mais asiko 2000 rennes wana omona ya mbongo mukyo futanda ku olia bana tout ça omona ke batu ba mitya mingi na ba stress na ba souci yango mona eluka ke batu au fur et à mesure muto mona muto azaka bien bande ko sola bien toujours mo batama bo mona muto comment fonctionner sous bien au fur et à mesure stress et l'équipe makasi donc stress et l'équipe vraiment makasi. OK, merci. Ouais, merci vraiment beaucoup na CPL makasi donc c'est bon. Il y a papa bon. Bonjour papa. Yo vanja combien d'années en Afrique du Sud? Siko na 2005. C'est siko 14 ans en Afrique du Sud. Bon, na yaka mbala moko na yaka tout ça là 9h du temps en Zela depuis Congo ti Afrique du Sud 9h du temps en avion et Wabora, en avion à président Kabila. Avion comme il y a avion à président et Wabora. Na kembala mo Cape Town. Bon, na yaka ko lukambo na lingana za la riche. Siko problème dérange ngai. Na kokara jamais ko za la passe. Na kende na Cape Town na zaina ba massa na nga ba kalati na expliquer bonga bité baninga boye dengai. Na teka drogue. Ba massa na ba kende ko simba vi na ngai. Mbala moko na tanga komba président Bemba Kabila na Zoya. A partir na tanga ba kombo na mibale. Kombo moke daka ngai komba président Kabila aza muswahili na comprendre ngate ke nga congolais naza mongo nyonso tout so na tayi komba président Kabila batu bakabeli nga quelque chose so na tayi komba Jean-Pierre Bemba c'est ça na komi na passe na komi na souffrance na kozata iloko te nde na ki ko comprendre tant mususu na koza la dauphin ya président Kabila na ndenge ke toyokaka na politiki ba équatorien na ba swahili bazala ba parenté na politique bakama na nga na bakalati ndenge na tanga komba président Kabila Bemba na Zoya yo melani bon na melaka cigarette soki naza na mwa na mutu pasi na sangsaka na nyaupe babenga ngo nyaupe so tai white bateka ngo 15 rennes na sangsaka na nyaupe
mpona na ope yango nde moto esala bon na dérangement malade naza nango elobelanga ke eza traitement eza lokola kalima kaka ya kisi eza kaka neti kalima kaka ya kisi sikoyo ozobela nini mutu mpasi banere edéranganga makasi banere edéranganga na comprendre te. ok oza congolais d'origine ya ngope na Kinshasa kuna ezali awa na Djobu wenza gambela wana esalaka impact na idéologie kote ba sud africain baboya na bango kolia biloko na bango balingaka kolia biloko oyo ya ba congolais batekaka bolanda na lingala facile. Papa Koko se présenter bato tout balanda na mokili mo mbabaye bayo naza mama mete nateka na wenza gambela wenzo eza en Afrique du Sud eza gambela na biso ya Congo tellement wenza ngo pe lokola biso ba congolais to domina ba Afrique ba sud africain na kati ya wenze siko to pesi yango komo na biso wenza gambela ba sud africain pe ba mesa nango ba ya osomba biloko na biso ba produits de beauté biloko nyonso to koma kolesa bango même kutu ba pondu. Est-ce que ba sud africain na ndenge bozwa place na bango bo commissaire yango gambela bayaka kwa mbrier binote ko troubler binote sometimes baya kwa mbrouye biso bazulu basilikaka po eza place na bango basalaka yango mpona ba veuve na bango bato bakufela mibali bakoki koya koteka na bano baza ba orphelin baza na baparent te nde bapesaka bango mais siko biso tozwa chance toganya place yango mais batombokaka le mosusu batombo bozwa chance boganya place yango yo mama oza na mwasi oza na mobali mais moto oyo alingaka teka awa eza mpona baveuve mpona baorphelin moi teke eza mabe atake biso bachrétien bon eza mabe te mpo tozwi yango na makasi te eza bango moko basud africain nde bazali kotekela biso baplace yango soki bapesi ye bango baza na makasi na business te so bapesi ye place akolinga koteka te apropose yo somba osombi na yo bandino mpe koteka biloko na biso ya Congo mpo toyaki na place mosusu ya koteka biloko na biso ya Congo te babime bamesa awa etekama ba $5,000 ba $10,000 mbongo ngo bozwa awa patanke bino baréfugie bolela pasi todebria kaka kodebrie na osomba mesa $10,000 todebriaka tozwa mbongo oyo osomba est-ce que ba sud africain pe baya kosomba po bakoma olia pe biloko na biso eza ya solo to lokuta eza ya solo baya kosomba biloko na biso pe ba produit de beauté na biso bakoma kosepela nango makasi biloko na biso ya Congo ekotaka ana moyen lingala facile ya lelo ekomi na suka vraiment merci na ba congolais mingi oyo boza kolanda biso partout pe tobisaka bino bosabone massivement na kin ya bana kin vraiment ekosala bien merci na direction générale kuna na Kinshasa epe honorable Zakari Bababaswe merci lisusu bandeko nyonso pe na ngai moko Zumba yo pe na Yannick Wenge ba o nyonso baza kosoutenir biso Mohamed Moleka na fondation Molindo baza toujours na biso ekeyo lelo na ko panzana nde naki comprendre quand mosusu nakozala dauphin ya président Kabila na ndenge ke toyokaka na politiki baéquatorien na baswahili bazala baparenté na politiki